Bandeko balandi nyonso oyo balandaka émission touti kosala mikolo oyo basango ya diaspora nzambe apambola bino esika nyonso bozali kimia nzambe ezala kati na mabota na bino. Basango ya diaspora epesami na ngai ndeko na bino Kongo Alenga mwana mfumu Kimbangu. Bandeko lelo nde tolobaki basango nyonso oyo ezali koleka na mboka na biso bandeko ya diaspora. Il faut tolobaka yango na ye na émission oyo mpona komonisaka makambo nyonso ezali koleka na diaspora pe oyo mpe ezali koleka na République démocratique du Congo na mboka na biso ya bakoko na biso. Ya solo bandeko boyebi eke lelo ezali le 9 lobe elekaki ezalaki bongo le 8 mars. Le 8 mars ba mama nyonso tomoni na internet, ba mama congolaise, ba mama na biso bango nyonso na ba réseaux sociaux na ba photo bakangisi ba photo balati maputa bazali ba susu kutu po tozali na COVID-19 soki mouvement oyo ya corona oyo ezala te na banzi ngezala ba soirée ba mama balati bango bakende kobina na ba boîte ba soirée ngeke salama bato balingaki babina komela masanga kosala oyo bango bakoki kosala. Kasi ya solo biso toye comprendre makambo ebele oyo toza pe awa na diaspora tozali mieux placé tozali na ba chroniqueur net biso toza ba chroniqueur mais bandeko tobosanaka te tozali pe na ba journaliste oyo batangi ba classe ya ndenge na ndenge tokoki koloba. Merci mingi na professeur Yombi esika azali kuna na Corée du Sud. Tozali na Kerung Maizo, tozali na batu ebele oyo, tozali na bango na diaspora, batu mayele ya ndenge na ndenge. Biso moko lokola totangaka pe mikanda, toye ko comprendre que date ya le 8 mars, bandeko mingi toyebaka yango te, ezalaka date mpona fete ya ba mama te. Le 8 mars, ezali fete te ba mama balata maputa bamela masanga babanda kobina nasali constat naye komona ke ezalaka kaka epai na biso ba congolaise mingi okomona ba réseaux sociaux tolati maputa ba mama na biso kitoko fo mwasi na yo alata liputa akangi doki vraiment en tout cas merci pe na mama na biso Justine Kasavubu mama Mboyo nzamba pambola yo ye pa ye kobeta sete na likambo wana na émission ya ndeko na biso ya mwasi Diamant Noir. Bandeko date wana ezalaka droit ya ba mama, droit des femmes. Même bango moko mindele tomonaka te basepelaka na date wana parce que bayebi ke ezali journée ya ba droit na bango, ezali journée oyo bako revendiquer ba droit na bango epai ya ba papa to na mboka oyo bango bazali soki mboka wana bazali konyokola ba mama bango bako révolter po ba réclamer ba droit na bango yango bomoni ba pona date wana depuis le 17 mars 2010 donc pardon 1917 na Russie. Mais lelo yo tozo comprendre te tozo mona ke ba congolais to tsaki yango même na ngala tsaki on a page na ngana Facebook pour na kotuna question wana mais na remarqué que ba congolais belé ba yebaka na bango yango te po niveau bazali ko répondre bazali ko comprendre te donc moyen to sunga ba mama na biso po ba comprendre ezali te donc biso ba congolais
bandeko na ngai tofongola miso toyeba badroit na biso biso bapapa mpe bamama parce que bamama bazali baetre moko oyo nzambe ayebi pourkui atia bango na mokili mais lelo soki okei na république démocratique du congo tala niveau bamama bazali konyokwama tozonga nano na 10 ans passé plusieurs mamans violées nzoto ya mama bamama ntango bozomona deja nzoto na bino bazali kolakisa bazali koboma bino kokata basexe na bino toloba yango mpena ndenge wana mpe bozali komona yango mpe kaka na bareseau sociaux oyo bino bozali kotia bavideo na bino nde bolati maputa kaka na bareseau sociaux wana bazotiela bino mpe bavideo oyo ndenge baza kosala bino bamama congolaise mais même pas boréclame badroit na bino na diaspora même na congo bamama bazali kuna bayebi na bango te bayebi te donc bango mpona bango bamama nyonso na banzela omona balati maputa bango bazomona yango ezali feti eza feti te bandeko na ngai yango bozomonaka mboka ya congo ezozala kaka na baproblème yango tomemeli bino masolo émission oyo basango ya congo basango ya diaspora tokobanda koyela bino masolo oyo eza koleka donc makambo oyo ya fete ya droit de femme ezalaka fete ya bamama te ezalaka droit na bango badroit et non fete mpona kosepela kobina koyemba kolati maputa wi bobimi kitoko eza kitoko ezali bien tosepelaka ntango bolataka maputa wana tosepelaka mais bandeko na ngai bamama na ngai bocomprendre badroit na bino bodéfendre bamboka na bino bodéfendre badroit na bino eza na bapapa mingi banyokolaka bamama eza mabe eza na bagouvernement oyo tozali nango lelo ezali konyokola bino ezali koboma bino ezali mpo bamama mingi bazomonaka oyo baza kokufa na congo ondire etali bango non etali bango te parce que lobi soki ozangi mboka toyebi te soki liputa yango obanda olatela yango okomi moto ya mboka te mindele kutu basepelaka nde tomonaka bino bosepelaka te nzambe apambola bino bamama comme ça mbala nsima ntango mosusu ekoteya bino mpe bapapa biso nyonso mpe eteya biso mpo bamama na biso tona bango na bandako bacomprendre mpe ke ezalaka droit na bango mpo barevandekaka oyo biloko wana ezalaka ntango mosusu lelo fale tomona bamama ebele boluki mpe na diaspora boke kokuta na sika moko borevandike badroit na bino borevandike badroit na bino c'est ça ya mibale bandeko na ngai naye mpo nayebisa bino boye centenaire ya kimbangisi eza le 6 avril le 6 avril Simon Kimbangu abandaki ministère na ye le 6 avril 1921 donc le 6 avril 2021 esali siècle 100 ans mais bandeko na ngai nayebisa bino ezali bitumba boyebi ke biso na congo tolingani te bacongolais eloko nyonso oyo ya biso tolingaka kobebisa yango président félix oyo aza actuel président lelo na congo mpo ntango makambo wana ebandaka ye azalaka président ayebaka makambo wana te parce que azaki mbangisi te lelo aye kokóma président aye kokuta makambo wana ke non il faut célébrer 100 ans ya église kimbangisi me bandeko na ngai bitumba eyali boyebi ke église kimbangisi eza ya kokabwana ekabwana ntango papa
Diange na kufi, papa Dialunga na kufi. Église Kimbangi c'est bana ya ba papa bango nyonso babotaki wana bazaki 26. Bango nyonso tu balingaki bakabola pouvoir. Or na église Kimbangi bandeko na nga na oyebisa bino lelo église Kimbangi c'est biloko nyonso etongamaka na église Kimbangi ezalaka ya bana ya baki eza ya batata oyo bapapa batika te donc papa Kesolokele papa Dialunga na Ngenda baza privé na makambo na bango mais makambo tali lingomba église Kimbangiste ezalaka ya biso bandimi parce que moi-même je suis Kimbangiste donc eza ya biso tokontribuaka biso moko totongaka eloko totie mbongo tintani oyo apesi totongi eloko na biso église Kimbangiste esalama ndenge wana o centre d'accueil ezali ya mwana ya papa Diangenda moko boye te biso bandimi tokotelema eza ya ye te o ya papa Dialunga na bana na ye eloko boye eza ya bango non tout c'est pour nous les Kimbangis. Alors le 6 avril oyo bandeko chef spirituel papa Simon Kimbangu Kiangani azana bitumba biso bandimi toza komona déjà que gouvernement il faut akeba asala keba na makambo etali kombo ya mfumu Kimbangu papa asengaki dimanche euti koleka dimanche passé bandimi nyonso oyo bakenda na 26 oyo alingi ka azonga na ye afungoli porte azonga mais il faut akula esalama déjà na 1959 bongo afungoli nzela papa ya bato tata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule kokufa ya bapapa église Kimbangisi ekoki jamais kotambola na 26 chefs spirituels bana nyonso bino mo bozomona lelo so totali bokomona ke bana ya bapapa mosusu na Paris emonanaki na bareseau sociaux makambo baza kosala sikoyo bato ya ndenge wana tomona ke bachef spirituel alenga mpe neti kongo alenga nakei kofukamela moto ya ndenge wana oyo to na ye nagumbameli motu ya ndenge azosala babiloko oyo koki kosalama te ya solo tozali na mokili ya masumu motu nyonso aza na mabe na malamu na ye mais kasi ya solo un chef spirituel il faut ozala digne il faut ozala na bonzambe kati na ye yango toza kolanse appel na président Félix Tshisekedi makambo ya église Kimbangisi te mausolée musée oyo eza kosalama toyebi ke bato ebele baza koluka ke musée wana esila te ti le 6 avril na bandeko ya 26 na biso bakimbangiste na bano kimbangiste eza fierté na biso bakongolais parce que mfumu Kimbangu ayaka mpona bakongolais te mfumu Kimbangu aya mpona bangolais bakongolais ya braza bagabonais d'ailleurs église Kimbangiste ekoma partout na monde toza partout église Kimbangiste eza na Europe awa na Allemagne ezali église Kimbangiste eza na France na Belgique partout na Danemark na États-Unis Canada bakimbangisi bato ya 26 babenga bino mpe kaka bakimbangisi boza bakimbangisi bitumba ya nini est-ce que bapapa place bazali vraiment baza mpena na kosepela mpena ke bazomona ke makambo bano totikelaki bango eloko wana baza komerite nango yango biso bakongolais bandeko toyebi te peuple biso bakongolais basala biso ndenge nini nzambe mpenza ya solo apesi biso mboka ya kitoko elengi richesse me biso peuple tozali na mboka wana bandeko na mindele balobaka yango peuple wana efale pa bazala wana
eza soni tokomprenaka te eloko nyonso tomonaka kaka mabe tout congolais alingi kocontredire ndeko na ye kaka congolais congolais alingi eloko ndeko na azosala malamu ye fa boya yango congolais alingi conseil te oyo kolobela eloko ya kitoko ye asiliki amoni yo mabe mboka ezotambola malamu te mais congolais azolobaka mboka eza kitoko mais Congo, le Congo va mal Congo ezotambola malamu te bitumba pe kala mingi te bitumba susu ekobima na Congo avant 2023 bokomona yango mais biso tozomona yango mais bakongolais mosusu bazomona te bitumba ekobima toki Joseph Kabila 3 bateau ya minduki ezokende na kota est bakota Tanganyika kuna po abunda na banana mais tolobaka yango na bareseau sociaux bakongolais bakosutukaka boye bitumba ebandi bitumba mais ntina Kinshasa bokomona bitumba minduki ekobima ekobeta ntango bandeko na yo babandi kokufa bokomi kopesa bato raison mais c'est l'état akodéfendre Congo biso nyonso tout donc bandeko na nga bref président Félix le 6 avril oyo ezali date oyo eyebani ke bakimbangise bazali kofete fete ya monene ya centenaire bandeko so okebi te ye moko toyoki deja ke akoya te parce que pape akoya na République démocratique du Congo na avril pape bandeko bomoni yango tomonaka ke makambo oyo élection esalamaka na 2006 Jean-Pierre Bemba mwana Congo Joseph Kabila balobi aza mopaya bato nyonso Joseph Kabila Hippolyte Kanambe rwandais Jean-Pierre Bemba congolais Jean-Pierre Bemba Gombo Igwe akei Vatican akesenga mapambole na Vatican Igwe mopaya Joseph Kabila ye akenda ye na nkamba bakongolais na oyo ya diaspora te bakimbangise bafo batu bakimbangise bayambi mopaya bakimbangise te me mwana mboka ye moko nani Bemba bokumisi Bemba Gombo nga kuta mona keka bongo Bemba ye na Vatican mais suka ya Bemba suka kwa 10 ans na prison Joseph Kabila ye wana ti lelo azali na elepo Félix Tshisekedi mwana mboka azwi pouvoir ye wa le 6 avril Tata Kimbangu Simo Kimbangu 100 ans banda Kasavubu bakasavubu Mobutu baleki bazali korespecte Kimbangu même Lumumba bango nyonso bayebi Kimbangu kiye Kimbangu bayebi Laurent Désiré Kabila ye a respecté Kimbangu Joseph Kabila ye topesi exemple awa a respecté Fumu Kimbangu mopaya ake na nkamba mais mwana mboka ake na ye pa bamindele na Vatican lelo toza na Félix Tshisekedi 100 ans ya Fumu Kimbangu ye alobi ye akoya te akozala te bandeko na ngai akoyamba pape nde moto akoya na Congo et puis
moi ba patronné musée ya Fumukimbangu ezali te parce que l'état azali na mbongo te. Mais bandeko na nga tozomona de millions de mbongo ya l'état ya mboka Congo oyo ezokende na bapropre babanke na bango na bamboka ya bapaya. Mais mpona kosala eloko ya Mfumukimbangu qui est le père de l'indépendance ya Congo oyo atelemaki mpona kolobela likambo etali milimo na biso la spiritualité Congo oyo atelemaki liboso ya bamindele mpe asali de miracle oyo bapapa nyonso tu baleki wana bapapa oyo baleki na bapolitique ils ont rien fait, ils ont trahi le peuple congolais. Tous les papas bazwi bambongo na bango basali oyo bakoki kozala. Soki président Félix a patronné musée oyo ya Mfumukimbangu te eza problème te, le fidèle kimbangiste tokosala yango biso moko tokosala yango ndenge tomesana tokopatronné tokosisa musée wana tokosala yango mapamboli ekoya mpa na biso oyo bakozwa libabe etali bango. Jean P. Bemba topesa exemple asilisaki yango na CPI mabele ya bakoko basakanaka nango te, nkombo ya kimbangu basakanaka nango te, ete ya biso ya solo. Bandeko basango ya diaspora ezali émission na bino bosabone na Congo Alenga TV baémission ozala ebele tobanda kolekisela bino kasi ya solo. Bandeko bamama na biso tolingi bino mingi boza bamama na biso maputa esimbaka bino ebongisaka bino bobima kitoko makasi kasi tosengi boyebaka yango ke ezali fete ya bamaputa te ya kobina te ya komela masanga te. Fete ya le 8 mars ezalaka fete ya droit ya bamama, droit des femmes, eza droit na bino mpo borevendike na babiloko oyo bino boza komona eza kokende mabe na société yango te fo borevendika. Neti biso na Congo totali mboka na biso tokende malamu te yango naza kosengala mama Tatiana na Kinshasa baémission bainitiative ebele oyo mama ozali kosala na Kinshasa kuna ozokutana na bandeko nyonso oyo bazali bongo bamama mingi baza na Kinshasa. En tout cas fo kosplikaka bango malamu mpo bayeba ke ya solo date wana ezali bongo badroit na bango barevendike. Tala ndenge baza konyokola bango bakoya kokosa bango kosangisa bango esika moko kosomba bango masanga nzoka nde eza bongo te wana nyonso tu bato mingi bayebi na bango et surtout bamama oyo bazali kuna baministre wana bayebi ke fete wana ezali fete bamama mpona badroit na bango me bakolobela bino te bakotika bino bofete bango il profite bazwaka bambongo wana mpo bakotikaka yango na bapoto na bacompte bancaire na bango. Eza bapremière dame ndenge moko bayebi meteli bango te bango bazotala de millions yango. Bandeko na nga bacongolais tolongola kifanatisme wana oyo tozozwa mpe eloko te ozofinga ozobude mutu awa na diaspora mpo biso toloba makambo ya Congo yo ozobude ngai mais ozwaka mpe eloko te ozwaka no rien. Félix atindela kolar rien, ministre nini yango atindela kolar na poto awa rien. Mais biso todefendre kambo tokoloba vérité. Basango ya diaspora eza émission na bino bosabone bandeko eza émission oyo tokoloba makambo ya vérité. Bakimbangise boza bandeko toza bandeko biso nyonso soki biso nyonso tosangani bakimbangise ndenge tozalaki tozongaki bomoko lelo toza 18 millions de fidèles kimbangisi
oyo bakenda so bazongi tokozala ata ba 23 millions. Toza déjà une force monene na République démocratique du Congo. Force à kosakana te. Parce que mokolo tokuta na président ya Kimbangi po akoya kaka. Tolinga te. Président ya Kimbangi sakoya na Congo. Bandeko mingi bakobude me nazobisa bino ke président ya Kimbangi se akoya pe akonstaurer makambo ebele na mboka Congo. Pour faut tokuta na président Kimbangi se religion Kimbangi se na kati ya Congo ba ministre pe faut baza ba Kimbangi ndenge tomonaka na ba pays arabe na Congo ekokoma ata lelo tata 20 ans 30 ans 40 ans ekokoma na Congo biso pe ba fidèle Kimbangi se tozo bakisa makaka ti tokoma force tokokoma ebele koleka église catholique eza ya biso ti ba président africain président Félix catholique yo nde moto tozomona biso toyebi ke catholique banyokola biso catholique yango eboma bakoko na biso catholique yango eboma Mfumu Kimbangu catholique eboma tous les envoyés oyo Nzambe atinda na monde église catholique. Alors bino ba président africain bozokende kogumbamela bango bozomipesa parce que toyebi ndenge bofonctionnaka mais le Congo restera seul, un et indivisible. Baokabola Congo te. Toyebi ke balkanisation za ko se préparer mais mabele en Mfumu Kimbangu. L'état nyonso eleki na Congo basaleli Mfumu Kimbangu ta eloko te ti lelo. Tous les présidents bazoleka na République démocratique du Congo eloko te. Mais c'est lui 30 ans de prison pour yo Congolais. 30 ans. Congolais ya Kivu kuna oyo ya Shaba na ba Kasayen ba Luba Kimbangu aza mu Congo. Lelo mboka tala ndenge tribalisme ekoti na Congo. Tribalisme yango esalaka ke racisme. Mboka moko te etambola malamu na tribalisme etambolaka te ekosimba pe te so oza président oza tribaliste yango moni Mobutu ayaki alongolaki eloko wana areniaki epe awumelaki président Félix Nzamba pambola bino bandeko na ngai ba Congolais émission na bino basango ya diaspora tokomi na suka kimia ezala na kati na biso mbote na papa Mboko Doris na mboka Suisse mbote na bandeko ya Kimbangi se nyonso tu ya monde entier bandeko ya Kimbangi se ya 26 bandeko ya Kimbangi se ya 3 égale 1 papa Semo Kimbangu Kiangani ye ka moto aza chef spirituel parce que ye moto aza kodirige nkamba ndenge ye moko alobaki makanisi nyonso oyo président azali kokanisa Nzambe se ayebi yango mokolo akendeki kokutana na président tosukisa émission na biso bongo eskaka alobaki ntango abimaki batuni na bajournaliste eloko nini bosoli na président alobi oyo ye aza kokanisa Nzambe asi ayebi yango donc président Félix oyo yo ozokanisa mpo na Mfumu Kimbangu
nzambe sayebi yango. Matondo mingi ezalaki ya bino ndeko Kongo Alenga. Bandeko bosabone na basango ya diaspora, bosabone pardon na Kongo Alenga TV oyo ba émission ekobanda koleka ebele ebele. Nzamba pambola bino tokutani bongo mbala ya nsima. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Matondo mingi kimi ya Nzambe ezala kati na bino.